podo danga. Ça coupe danga. Ngapena ramona makango. Kisi. O kisi. T'es pas besoin de kisi. Nakangama. Hey, yeah. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc Azaf partout dans le monde. Oh. Toza awatai ile makambi. Maman Nicole Malonga. Milwana. Mima hata sula milaite. Anabuaka na ngatai. Maman Nicole Malonga makambia. Na kuma kelo mkusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyo solinga. Solinga ekokayo. Kota papa. Neviso. Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, est là pour vous satisfaire bien sûr le femme, est là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Vous signez la Barça. Vous avez 10. Il y a équipe. Vous avez Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. Oh, bah, il y a une femme, un homme, il y a le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous.
Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Saratola TV. Je suis votre animatrice des émissions en ligne dans votre émission Zip Zap. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous votre artiste préféré, Tebenga Kae Boui Boui. Yaboui. En tout cas, tu remets quand même un peu qu'on parler sur la biographie de Boui Boui. Tu remets quand même un peu qu'on solo là, ma solo ya ma bala, oh bazo bala na monde na bango ya ba artiste. Tu solo na ye makambo etali maladie ya papa na biso ya ndimosi na odala. Tu solo na ye pourquoi entre bango ba yo na raté ba o ila nini. Tu luka roye ba pourquoi pe ba pona vie à kisi car Nicolas succès. Point d'interrogation. Sans plus tarder, je dirais un grand merci à mon équipe technique, Paulin Mukendimon Asuka derrière la caméra, Jonathan Dizami Bali, Balobi CG, na Pesio Bambote na ingénieur Axe Bambote, na Bon Délivre, bon c'est que Dr Love, Bambote na ingénieur Kenz Bassé, les bons guérisons na yo, Bambote na l'homme, selon mon cœur, Papa Diego Melito. Pourquoi pas na sponsor nanga, babi crème de beauté pour les hommes, Azir Ezawana, Mama bongisa loposo papa, bongisa loposo bana mibali, et tobo sanité toza awata ya maman Nicole Malong Ezawana, ba produit, il y a agrandissement de fesses, de seins, agrandissement de cocombre pe Ezawana, donc soro lingi, moi cocombre papa matavoli, ou contacter ka maman Nicole Malong, la patronne Ezawana pona bino. Majabu gospel, Majabu talent, wana ba sponsor nanga, wana batu basala nanga penda ba sponsor nanga misatu wana na sara masekite na bango na moni bongo tata po FAP4 depuis États-Unis na pesio bambote na maman Gina Amatou motema na papa Aaron Amatou le prince de Dubaï bambote na maman Amelia Mweba motema ya Orlando Domingos la privade ya Batu, pourquoi pas na Jenny Beta industriel, pourquoi pas pe na président Charles Tambo na bino babone na biso batu otala ngai batu boza fidèle na chaîne na Saratola TV yom to s'abonner na mte welisa na lombangu kende déjà ko s'abonner. Esprod Cinéma déjà en marche. Bokene ko s'abonner na lombango parce que les autres côté sa première partie à film na biso titre intitulé Zout. Toko tapé première gag na biso lelo donc yom to s'abonner na mte kimambangu na Esprod Cinéma to la bino juste lien na description o s'abonner pour que landa ba film on a kitoko. Voilà, merci beaucoup na bino nyos tout Montréal ceux qui famosa même langage nanga funguela biso plateau. Elle a présenté bango invité nanga Yaboui Boni. Bientôt là. Paulin Yaboui mbebwe. Anon des osamusa nango. Donc mbebo nanga secret mbebo nanga eza ano. Na bike na Paulin. Bike na finga osara. Afinga mabe Na finga ka mbebo lokola. Si ma kiki les singes vraiment pardon limbisanga. Omoni. Nde na finga ka mbebo lokola kiki les singes ngamo pe na bike mbebo. Les bandits au bonga. Quand on a zotiaka ano na ngana zela na oche moi rouge à lèvres. Tena te rouge à lèvres tena tekaka ano nzamba lola oyo kanga quand na tambola na ba moto boy na te lo tena tekaka ano ya pam. Yango kana. Yako sait combien de jours bano pakula. Banana ndu ko tia anongo au 4e jour. Bando pakula. 4e jour yango. Na te lo te bon ba poso ninge longo. Gloss yango ça va hein. Bon ba poso ninge longo. Eko ya openda bonne ça ba. So na la mika poso kanga na bendika. Na obenonka. Mais quoi au miso obenda suki bondinga na obenda pena boy na bende longo elote na ose lote na osaka nini anona ni bobe on gloss à ano gloss à ano ya on gloss réparateur ouais ya lèvres ya on dit na osalela na bombe de lèvres nango yango kana osela na ne lo msu na osela te. En tout cas félicitations Yaboui. Merci. Boni musala boni ndako. Bon musala les a bien et que bien ndakoupe eza nango bien na rythme na bisoka tenga za suna groupe te na ngaso mama te mutu passe na ngaso na groupe te na ngaso mama groupe te po mutu passe donc na komaka obenga na ina sel obenga na ina sel obenga na ina sel boulot ici. Ni nango comment osala bongo kelelo yo batutu baboya ko travailler na ba groupe baboya pe ko créer ba groupe ya recharge bon été nga pona nga na koloba eza recharge na dépense omoni ko sala groupe pon na mekarati na sala kati na sala groupe bon en tout cas etenga mutu kilo na nyoka matro na dépense ça pe trop pona mamba groupe donc ya pe na décider na baki ya buya vana. Donc tikalika na tikala na ka bongo na ke tourner o benginga na ye ka bongo tchetche.
Merci beaucoup Yaboui. Je crois bandeko nyonso tout ba fan na yo balingaka ba Rolanda yo en direct ba sepeli. Mais avant to kota na biographie na biso ya Yaboui, bandeko ba otala kuto Yaboui mais to bengora Yaboui mais to kota na Boui. Ba sepeli la place bazali ba mon to kota ba mon na biographie na biso. Na Boui. Saratola. Yaboui ka yeyote. Oyote. Anjamina sa tika dana among go. No banga ne makambolo bana yoka te. Ndeni oyo banga ngana yoka ngana ba yo kate. Olo baneti ni. Yes go omna ndeti sumiwe. Ekadama ndeti sumiwe mobo. Akatangade sangangade bemdoza. Asa suni. Bambe bambe botanga bamangane tikijeng koza la bien. Na qui respect. Na qui respect ça. Na nini? Na qui respect tout la bien c'est ça. Nani qui respect? Nini? Qui respect? Qui rescrit? Ya, na qui rescrit. Na qui rescrit tout. Nadi mundu to tumbula mutu. Nadi bana makamba ba. Ya na qui rescrit. Tout la qui rescrit. Na monisco qui rescrit. Et là c'est na esprit konde. Na qui rescrit. Na bibi to na mati to la. Yo komo yo ka mbali soni. Komi na mibali. Na zwa de mibali. Pwani. Na debi na puta ngapi ba fonga nga face. Na puta ngapi na koma polele. Na ngapi to na de mapi mutata ngapi di toyi. Let's go pe na vana pe na mitali pe ngapi. Ba ngamo pe na bande na koma ponza pe mi bande pe na koma za pe mi bande. Yango senga e pole boke na tinel. Na evi pole to ke na tinel nga to sa bon nga tinel to ka so anya so masuba pa ya buka na boy. Ne tiki na nga. Ngebi teso boka tota bongo tine na ya tine poto ka twa masuba na twa nete to ke kana gise mo na ba mu da kuna na gise to senga ka mu tan to pia ta mi fa pesa biso terre na gise ya teka masanga te ya bui kaza auto bata mana sima ba kaze wala ni kifa wala kifa na ngata ta mi sanga no ta bongo eza ka pon bongo eza ka ponge kifa te bizana to sa ngo ele kaka bien. Ici, Kwika. Ici, fini. Ici, vu Tokos. Tokos? C'est-à-dire, là, ici, Kwika, il est bien. Wani, olo ba français. Maintenant, ba français. Makase. Dis-moi d'abord en français alors. Je vais dire toi en français alors. Tu as étudié. Je t'ai étudié. Aïe, etc. Na etc. J'ai fait le commercial et puis j'ai pris les diplômes et puis etc. Maintenant là tu travailles où? Maintenant là je travaille pas. Maintenant là je suis à la maison pour faire les effiettes. Les effiettes? Français à la poche. Je à la maison pour faire les effiettes. Tu ne connais pas les effiettes. Les effiettes, c'est ça, Nino. Les effiettes. Les assiettes. Yabu itotika kama kamba français tozonga place tozaki po ndio kokano français yango bitotika français yo kanti o lobi wana ndo lobi français. Oui, exprime-toi. Oui, exprime-toi devant la télé. Oui, je m'exprime devant la télé. Bonjour, messieurs auditeurs. Bonjour, messieurs téléspectateurs. Oh, oui, moi, je suis Saratola. Je débrouille et jusqu'à au moins samedi. C'est fini. Au gagné, hein? On gagne.
Merci beaucoup. L'artiste. Bon, moi, on a gagné tout là. On a gagné. On gagné. Petit nanga qui a gagné. On gagné la coquille la coufi cash. On a gagné petit nanga. Ya bouye ça kondeni. Soki au moins na bache théâtre no au mitala. Donc parler. Donc premièrement dans un fanatique à Boui. Ya solo. Na Irene. Na zapena fanatique ya Boui ya Boui quoi. Ya solo. Tena comment nzam na zapena fanatique ya Boui. So na hôtel ya Boui na na so vérité na C4. Liboso na iso na hôtel ya Boui na C4. Moi na oseka ka partir à batu mususu. Au moins na so na komi côté ya Boui mo ba charisme mo mais. O bi charisme mo nya ta frère so boya. O nya ta pena. O kanga ngo me frère ba tika toi e bimi. Donc yango Irene wa makamwe. Irene toko tasiko na kati ya biographie na yo. Tika to bengoka ya Boui poto mesana. Ya Boui. Mais kako expliquer bandeko ba Rolanda o. On se retrouvera na monde art ndenge. Bon na monde théâtre na se retrouvera parce que na za mwana njili na za njiloasi ya tongo. Na mwana njili sikoyo. On va na njili na quartier 4. On a venu Kibambi le 17 na quartier 4. OK. Maintenant ba oncle na quartier. Ba noko na quartier kwa ponga batu tu na kolana bango. So za papa ba papa na quartier. So za mama ba mama na quartier. So za yaya ba ya na quartier. So za mwana bana biso. Donc ndo bien bo est-ce que ba oncle ba ya quartier. Nde bandaki ko sambela na mundueri personnel na président Mundueri église moko na Sainte Agnès. Nde na ndomo na ka Mundueri alekaka na mena ndo théâtre na bande ki kolinga théâtre ya makasi. Elo pene pesa nga gu ya théâtre za théâtre mona ndo ya balukuli. Théâtre moko obeba kale na bakale. Obeba kale na bakale. Siko na ba fanatique ya poso. Ya poso na etabi etaba na poto na poso na banda kako bana baso no sono te abona théâtre na okufa na banda olinga bango makasi de on a lula ka pena théâtre na bana ndota la à l'époque là siko Mundueri abanda ole kaka na vi na biso ndeje msu na moni na oncle na biso wana nde na ibisi oncle on peut bon personnel pas auteur okufa no bienvenue ya muteke na ibisi ngabi no bienvenue nde na nga sa théâtre yebisa ya vika poto ndo bien Mundueri ka no ko vika tinda le kane wana ka no ko vika ndeni no ko vika na ibisi yesa no vika nga théâtre makasi pe on nga sa théâtre bon tema ngana mano sa ndaki ko na bane ko sa de ba théâtre ya le veni quand même na lopango na za place ngana za oyeba ke naza et puis na banana banda na classe ba fio to tanga ba en classe mo batu nyonso na tanga ba en classe mo na ba auto tanga école mo ba yebaki na za ki songa na e classe na professeur aza déranger muto tangisa biso na moi soka baluki na barre na bana classe na banani bando benga ko manzita wana na bana ba benga manzita je me souviens na ta jupe mo ya uniforme ya mukuse na juste sandal mo ya talon mo na la na tomboli chemise mo dega na tomboli chemise ngana na kota classe batu no so ba koti ngana bino sa bon le makana ndo kota ka koko bana kati na so ba konga manzita donc bana comédie na école na bana déjà comédie bon na ndaku na école nde na ko kuta na pena noko vika nde na ibisenga bi noko vika once qu'on a mona noko vika et pas mettre pas mangwa ouais non ta wana osala kuna ya so sana azana pa mangwa na ibisenga bi no vika na ninga théâtre mingi abi na ninga théâtre ngabi oui na ninga théâtre abi na OK problème te yaka na adresse ya pesinga ka adresse kaka ya njil na biso na Kizu na quartier 4 OK na place isko kisita président kisita président na biso musuki sita banda ovan na yaka boy OK na ye pesko na ye répétition batunya so ngana via na TV na mona baonte po wana à l'époque na ndo mona hôtel bebakata na hôtel bebakata mo batu mususu kwa nini ya mbisi na mataka na biso toto tabonga mbisi yo koma kalitaka ngako yo koma nganga za litaka podo danga ça copine nga ça me nanga mama nanga bola ko mama nanga ela bola acha na bana boy toke te ya Irene ça non secret na ezani bon secret Irene eza bon secret na moni musalo so sangisi na nzambe te eza mabe eza passe donc non ka ke musala o no batakisi ya tika te problème te tona biso batakisi problème te mama so azoteka tomate nyonso tout ka ateza bien au moins peka na ko pola le msupe ebima moi tomate mo msu eza bien te msu eza kola ya no kwa mbeso mo ngolo baga ya nzambe te so na zakso ibu na bano pena vérité so bulbu Irene azaki na succès zaki ya nzambe te ndesi na suka pe na nzela
mais tozaka parce que nzambe azaka na ngamu na so po toza pe ya nzambe po tosala pe nzambe so nzambe azalaki te ezalaki ke msusu ya buya sangisa mwa nzambe nene eloko mo po nzambe azaka zuwe aninga te basangise ne eloko soko nzambe pena soko sangise ne eloko na kisi aotikelo na otan aopeso mukongo bato baoyeba osute donc nasangisa ne eloko te naloba ngo nzambe toujours bonzambe ngana mwana molimo na mwana bima nazwa baptême na bima mwana pena ya porte bola inzo la Casimir porte fondateur de l'église bima ngayo nazwa baptême na église bima po msu ya bato msu ndi na oloba bo msu na samte masaholo ba bino motanga ka ko manzambo sambela ka wapi tie mais na profiter pe kana tuno question ngo te tuna ngapela naza pona yo bata théâtre bwa bata kisi makasi bomanaka bobwaka na ba malade te mais ko bwaka na malade za sona bie zate na sona lobi ezate na kosi wana na basala nzambo nzamba fongola bango miso bazara obintande to oleka na émission mo ela musala nzambe musufu sara avandi pena so so contrôle no azotala pena aloba pena sara oyo mutako yine mutako tonga buyo mutabakisi taninga osala sambla otanga ko nzambe bazali nzamba fongola bango miso bamonaka bayebi makambo bamona wasara kisi eza na monde na biso obwaka na malade eza ba poison eza mabenyo surtout o mona ke mabe ya mukili eza na monde ya théâtre eza na monde eza na monde na biso c'est vrai que bolingana na pété tos lingana ba sambla wana so vérité ça to lingana ba sambla ka so bokuta na tournage bo sekisi lingana ba sambla net ngana ba ngana linga mutu alinganga okay ngape na so na senti ke mutu alinginga na linga pe mutu ana zo mutu ana ko ngamoko na zala wana pena na oloba nde na za wana secret na ndenge na zala na tidara mutu na tala so na moni mutu aza bien et puis ngaso mutu ama be na ndokanga mano pena te so na okanga mana mutu seke mutu ana pe na bonzambe so kikaka mutu aza mabe na nga pe simba te mais so na lingi mutu na linga mutu ana lokwanga so na boyi nanga atakuti Yesu akiti na boyi déjà donc côté pena na zara pena boyi bagata yebinga da bino bolingo Nicole bagata yebinga bike oza maka yekuta ba maka makasi mo ngabi maka makasi te ngaso na lingio na lingi so na bona nga na bo na rabongo so na bo pena na bo donc kisi eza na théâtre ndenge eza pe pa na chronique lem sukutu ya bino mukie biso leki kisi na théâtre eza ngana olo babonga na loba likambu ona yebike ngambo ekomi na onga na yebike ngambo na na zwa ba mbasu na erata na zwa ba mpese omoninga na yebite bon msuso mona no te revese na ngote na zwa ba mpese msu ezake atoto pakana no mafuta omona kala nzoto kubuka lokola Yesu Christ msu nzoto kubuka lokola ya poso ya ngando donc nazwa bampese nga nazwa bampese na bi nazwa bampese mpese te ba seki nazwa bambala ebele na rata bambasu ka awa matanga ya pauvre ya Diana jour éveillé mortuel oyebi na kenda matanga na butu nazongi ndako lia nazongi ndako na oyebiso so na kosi so nga bwibwi na kosi nazwaka likambo ka nzambo o amona nga na yo na otombo liboko na nga likolo elo na yebiso so na kosi ataki nga na so na kosi ka nde na mataba moto nzamba lola asala donc abungisa nga na mona na suti na uti wana dimanche na ngo bayebisinga keba mbasu to mona ona na prière ponga pena ndako na ngoma na maison de prière na prière vendredi mercredi vendredi dimanche nazo so vérité bokoma wa batu basimba kisi kala babola mutema bakangami na nzambe akasi ola obanga mbaso ya te okomi loka muto osimba kisi siko tango bongoli mutema okomi ko banga milimo elanda okangami na nzambe donc dimanche prière le sili na suka na en fait na nga bon na lo bangati na nga po yenda landela nga na ba prière yende abondela po na nga ayebisinga mama Irene keba mbasu Seigneur atali singa mbasu na moni pena ye tangelanga na bakombo bato Yesu na yebi bango et puis ngaka na nzambe poka nzamba lo bana nga kotanga te na pe capable ana ndotanga yo kingani mais na kotanga te ça non important te eza non important te ya malamu ka nzamba azobatela pona kotanga na bakomba bato te ngani nga bino mo bato bomona ko bozaka nzambe mkolando bimisa bino moko omonika mkoloka nzamba ndo bimisa bon na so sara ebili so mona na ngale misono na lobaka kasi ngandi wana pete ye pa za no koyebiso nzambe no yebiso ngabi ambasu to sambe na biso pe na moni eleke sili na dimanche et mardi nango na ke veillée mortuelle
mardi mama ngaso na lata keche na sala ndi na lungola na ke na popula pona zelo na mona yemsu ba keche na keche poko onika zelo peti kala ndeto tambola na popona no keche ngamuko na ati ba shosi na ko lata keche pa matini na ati mo shosi ngamuki na mo shosi muki za na kata ngabi na zui shosi ngamuki na lati na ke na kesko na zongi me bat basanga jona na yebi na ngabango te na yebi bango bat basanga jewana na yebi bango o basanga jona na matanga na yebi bango na bi buteleka na moni bato na mutema na kokate na mona kwa mabe na mona kwa mabe moko nde na yebisi liyanzi ngabi toke bimisanga ko na ke ndako na kosi na bi bona ke sokola bongo na ya to c'est la mavioke le ba na ba 19h to c'est la mavioke ya bia c'est la mavioke na bengisko sano garçon petit na so mo passage wala papa sano ngabia yo ke tika abimisinga na moni pe dikapio to so na dikapio na zui moto na kominda kula na kominda kana poka mangoka ndeza la na koti na chambre na longoli la sena longola kete 1000 pattes likola kete na likola misapi na makoloka abo azo baluka nzamba lola oyo kanga 1000 pattes esalanga nzoto malili no ngamonga bi Jésus nanga 1000 pattes na ganga pe na Jésus nanga 1000 pattes wana kata chambre na gangi Jésus nanga 1000 pattes likola makolo nanga 1000 pattes azo baluka boy na zui na pomie na zui mungu moya na kuyana na zui na te mungu ngabi okufa ngabi ngao zwanga te oyo tempera molimo santu ana eloko ozwate na parce naza mutu nazaka na somo na zui telefone bimba na zui telefone mba nde na bengi prophète na ebisi 1000 pattes agangi 1000 pattes mnga ndio ogangi mtaganga bona telefone mama ira 1000 pattes ngabi oui papa 1000 pattes OK c'est bon kanga miso to sam na zui fulana te ponga ko bondi la mutu polele te taka mwana bima na zui fulana te mutu to sambe to sisi prière amen abina omoni kecho wana tilanga una sachet tuza mungu atana kata sachet ndi na ti abi kanga onka kecho wana ndo lata bona zuka makolo mbibale na ba chaussette na kati na kangila aye mais aye mercredi wana to sali prière abina mercredi avant que matanga OK non bon te zirana na zele pa ye to prier na l'accès kecho ngo al esili nango soki siko kisi ezalaki te eloko na ko sala obi ke soka 1000 pattes na tue ajota inga kana musapi mbasu ndi yangwana nde ngeza problème ngalo ba kisi simba nzota irene kwanda te ya buibui te kisi simba te pona yebisa nzambe ngana bwakela na mutu maladi te na sana nga mutu mabete na poison na mutu te na ebinde basala nga baizwana mabela makolo nanga ndenge za kwena ko yepe na ko mutaye azima bela bwana kisi mapa mutu ayebi yote wapi ana kisi mutu moka sala théâtre bopata ni maramba ba prière te maramute mais beaucoup tenika la somo to kutana na ya pa ya nzao na tournage nzao nda bando yebisa ngabi bazwa mabela makolo no boye ayebi singa boye ngabi oui papa kosite et puis maramba lo bana kama mba yebisa ngabi te papa kosite après na sima na mutu fona kota pedu na tuna nzao so ya sola nzao fona wana sam abi yabu keba yepe na nzamba pesa do ya amona kapena sakula ke ba pena musana nzamba so nga bia po oya loba nga yango ba loba nga mais nenge kapena yeba na confirmer yango na skoto ana kisi za lokuta te théâtre pena ngamo na regeta poni na sa théâtre yabu ina sana avato koma wana yabuye pona nini boyina na kabobwaka na ba malade est-ce que ko yebelo bowela na yebi bowela to yina naka biso ba comédien to yina naka to bwaka na maladi to sala na mabe parce que oyo azosa muninga mabe a comprendre que toi lo muninga zanango OK so za étoile te en tout cas ba obundiso te dia ba bundisa ka moto azana étoile pour fane ke ngana mona ngo lem suyo mutu mo obunsanga yo zaka no bien lem suyo zano mwana bonne fi ngana nga mobola mwana pe muso azana jeep mais aolandela ka vina yo ozano mwana bonne vie obota mano na famille mbongo mais ngana zona ngaka ngolu pona yeba Yesu masi akati nanga momono obundisanga mona mutu obundiso ngamo pena mituna ngasona vani ngabi maswa ngati pwani mutu obundisanga pwani na tuna sko prophète mso se kanga makasa binanga mama irano yebite yo ba obundiso pona bilora mokilité ba obundiso pona spiritualité pona ozana eloko moya spiritualité ozana réalité msu ya lekio nani oso olekinga na kitoko olekinga na mbongo olekinga na nyonso olekinga na don na nyonso na ebisiyo taka biso mwelongi mabe nzamba za biso bilongi gugu mais yoso bundisanga bianga mona mituna obundisanga po ani babi obundiso poza na
étoile osana eloko nzamba tsakati no moni lo babundisela bato yango na onga na yebi na yebisio. Merci beaucoup Yaboui. Est-ce que ko yebisa biso na vie professionnelle na yo mauvais souvenir na Zarani? En tout cas na vie professionnelle nga mauvais souvenir eza nde bafinga biso yango na nde mauvais souvenir na ndenge bafinga biso na ba commentaire na ba et puis bon na ndenge mabete nga na comprendre moni bato bafinga biso emsu ko se lo mobwe na eleki nango emsu nga na problème na emsu yo saro yinanga lokwa saro olinga buibu te olinga ka te yo ka nde olinga nga te olinga na yidi saye mukili bato tu balinga ete senti na ngana so bato nyonso balinga ete bato nyonso pe bayina osani boso zana muntu no mwa ana poto ana faux compte au finga ngati bango mo ba créer ba faux compte ako finga mo ba ke bino mo pe ba commander bo ba nzamba ba faux compte yo mona lora okanza muta poto muta créer faux compte au finga to ka bon na yemi na neti nga pena na makasi côté réseaux sociaux te na zape na makasi wana te eloba nango de pauvre ya dadi andolo babina nga je me suis lobaka avant ku fabi leki na bubu bino tala ba commentaire oyoka ndinga zara so sikintomi na bi nga tala ba commentaire te na bona kufa na tension po mafingo bafinga biso wana eko sa nga tension pe ebominga tala siko yango na mitunaka est-ce que ba fani pena balinga biso ya solo poso bato ya solo ko finga na pene za gilet ba fingo te e katu ezo kata bato alele esko na kufa na ngai na ba tension na ko fingo bo finga okomi de wande ko linge mingi actrice préférée na ngai bo me meto za bomoi bo linga biso te bo finga biso ya nga mo pa na vanda ki sumsu na sali examen de conscience ngabi non ba fan te ba finga biso donc eza on est biso na biso to ba fo continue lobi wana ya ngwana sko ba finga ka batu ba sala bo ya on sumsu na ba est-ce que batu ba finga so ba ba ndoki ya famille te endoki mo ba kana leo ko ka tabi pona bometi kana kote la mutu mo boy ale afina finga epo le rawondo tango mo ba tension banini adijmaya akufa donc mauvais souvenir na nga yango nde ba finga biso mauvais souvenir na nga ne ba bwakela ka bande na biso nde obi mpese so ba bwakela ça ya passe ya tala ba bwakela nga mpese na tuni no nzambe na yebise ngabine nga na sola na nzambe boy ça na sala même boy eskize nga bat bolanda biso même prière mutaka na nga na koma na niveau sala na koma pena niveau sa prière ya mutaka la nde na boy pona so ba kombele kingami nga pena sara na zanga nga na yebaka nga nzambe nde na yebi eboete na za yepi na ba combattre ba combat na yebi te soki zanga na ngopo msusu ma msusu o trouvant normal msusu eza anormal mais yo so trouvant normal nde na yebaka nga nzambe boete na zanga na ba combattre leka na yo yeba nzambe malamu na biso mamba komba na libota na ba komba na musala na ba komba ba mapanga ko futela bisika no sto vanda ba komba na ba quartier na ba veni problème si problème on mona sala ke fort na zana na problème montu te na sala ke fort penza mino etanda maka ndeni o comprendre na zana bien na mutu nyonso et puis nga elo ebikisa nga bolamu na zana na so sara yango ba na nga mama Irene continue ba yamba sala nzambe be baba nga continue ka ko sala bolamu po bolamu no ndemte esaka yo zana bomo so tende deja kufa kala siko na tuna na kufa pauvre mama na ngai so bobomi nga kai bobomi mwasi wana ti mama wana ti neti bo ka boboma na binonga pauvre wana pena mwasi batu debria ana sani mama malewa ateka ne malewa bobomeleka mwasi oya linga boy so bobomi mama na nga to pauvre na nga mais bobomi mama na ti po mama na kufa mama na za atabimaka na église so ya assemble pas dayo Samuel so ka bimaka ina ndako na ngalera okotaka so apesika de abate musumbo te na bana so akotika akainda asa nzambe la ndako mwana mai ni so kunza na ine ba kunza mwana mungate abani tina shamba koti ando bwaka wa huile d'olive ye bongo siko buso bobominga bobompe mba moko yon siko tala tolinga na raté quelque part so ina landi bien na badir na yo so eza neloko regretaka eza ningo kota monde te na regreta nde na kota mondo omoni leto sana biso na ba CD mafinga mi oto koma ozala na ba réseaux sociaux mafinga mi wana te ba malade wa bwakela zana nango eza nango ebomba makao mo ndenge leto sana biso na ba CD
benjir wana auto romance wale na ba réseaux sociaux ezala soute na ebité e ba no kota na kata ba CD machine sokezo linga wana basinga wana o ekota kana to mafinga ngweza ha wapi lelo koma YouTube so ko na biso film na to ko tipi no ma ba fingo taka ndeto za na feta ba fingo ba fingo isa problème te sara ba fi yesu kutu saranga na nyoka mate nga atande ata ba finga ba finga na feta belfika ndola ta robe no kitoko bongo e na feta belfika na feta de la na feta de la paix oh na lata robe kitoko na feta de la paix mena zo mafinga talaka ko nde na makia ngana ko na maramba ba maquillage pe na zanga zero na betaka ka nga kande na kenda na feti ba collègue na kamana nga ku darling palata darling palata Marie-Jeanne Bolele batuna boy na bankiye yo nga bingamo okosi o makiye kitoko mena ba commentaire ba finginga mo omoni eloko wane banda ko sala ba fingi omoni tia ekate ba gilet to ba simba kana bato ba finga biso po ba simba ba gilet omoni ba gilet to bato na ba simba ka tia bakata biso ngana koma to bokati komi lokwa linyoko okati ka mona ka pembe mtebimi makile bima sute na koma mte ya mwa munene na sipota so banda so natali Yesu kutu mwana nzambe nani Sarah to la leki nanga Yesu kutu mwana nzambe oyo alingaki biso nyonso taka na likolo papa luka mutakita kwa ke obiksa mokili le 24 vers ba vanda les 5 ceux qui n'ont pas bêti kara mais Yesu andimaki akita po aya obiksa so me ba finga ye na place Barabas ba pona Yesu babi ya tike botike la biso anzemu bato bagangi lisusu tikela biso Barabas ta niveau Yesu atali likolo Yesu asai ku nzemba oni ba mama na Yerusalem tala eloko ane sa nga pasi ya nzamba pambola frère Diana nda yimba nzembo wana komone papa Diana to ando vani na njini nzamba pambola nda yimba nzembo batu bapona bapona bonko angwali mawana oya boma batu Barabas botika so Barabas bozo Yesu donc babenga Yesu muyibi bazwa twa babwakela soyi batika na bolumbu basana nyonso bokoka kosala na bolamo Yesu azaiki nango est-ce que ba refute bon bonsko ngai kutu yenzeta mobeso bonga nzeta okauka so bo finginga so bo lobi mabe pona nga bo sele ona so bo sala yangani mutema opede ya sekoma nango ya munene so ba fingi bino tro mo elembisa po komo mona nango normal nanya ngote o ba finga na YouTube biso no to fingama et puis nga na comprendre mo so ba fingo te sai ba chokati okay et comment est-ce que le mo abongo fo ba fingo po ba tiaoka anteka ba dovo finga ya buyo tali combien d'années na msana na msana nga na umeli ba 10 ans 10 ans là on a betelo lisolo wana kenanga na luka mundu et tout ezara na wana nazara na 18 ans wana nazara na 18 ans ça nga banda théâtre pe nazara moi mkena koli tina koli pe na théâtre comme pe am sole okoli ngasko bungisa la nga bien bui moi pe mtu bui nga koli bon ce qu'on est ça la bien na koli moi so ba no koli bien ba ya bui nga koli ngasko bona mona bien po ba matso mais na kolo ba age na te po on di manote ça ba fingo peka omoni sko internet ndinga na ko comprendre za monde mo ya okosa ina web so vérité ba kolo ba vérité internet za chama ta fendeza ba fingo bien mukuli lo kwa internet za monde moko ya kokosa so kosi ne bambandimi mais so lo bi vérité bandima ngaso bi age na bandima te koloba pete te na lo na en tout cas na lo ba te oyebi note oyebite ayebite bonga kuna préfère ba pesa ngata 61 age mama biso bazwi ba bambi na baonga ngo 61 ba pesa donc mauvais souvenir na musu ya vie nde na chachoko OK te en tout cas na regretaka ezanga eza vie na eza Sarah ya conseil opesa Sarah na so so na vérité ya merci na mafuta oyo Azir ya ba mibali ya ba seza ano bote ya on okeka Azir na ano beauté wana vraiment yebsa tinda mafuta ko Sarah na yebso loba na oyoka ndaza na otinda mamonga na kezwa s'il te plaît tinda na mafuta eza mauvais souvenir na opakoli ya mbebe ndela te ya mbebe so tenga pour se pesa ngabe mauvais souvenir na yango wana na regretter makasi ndena chachoko vraiment tenga na afia choko na zabo ngana zaki Sarah so na ki mwindu eba mwindu mwa kitoko mwindu mama mwindu kingo banzela suki tala suki ti ata suki milai
nazala bongo na okola bongo ebika nde za bokola na camarade mo yeso so mafuta asombeli yo mafuta ebimi osombi na parola novate eza publicité batibi tout oyo ebima ya succès na ba extra clair tout bacarola mafuta nyonso tu ya choko tibi nyonso tu ya choko na so vérité na tia mama biso azate mama so anda koloba na ngandeni tika biloko ebobe biso oza na mwindu ya kitoko ozaki nazala so na otambo so otininga yo kaba mwana kopakola te wana nga na oloba mama bapesa conseil nga na oloba wi na opakola te wana demo achoko abiyo yo pakola te bakosa pakola bakosa nga nde bakosa ada mpanyoka ebise bakoso lia mbuma kasi nga ada wana liboso bakosa cha choko nde na ya solo sanga na mwindu ya kitoko nde na cha choko pena mto do eza mauvais souvenir amko nzamba obandela mukili na olinga tenyo so sanga ya ona otika nango nzambe na opromettre yo mukolo robandela mukili na yo tenyo so eza conseil pour ya solo ngapena batina ano bote ya ndeko lobika botina wana zwela boy tindela ano bote abongisa maposo na ozo ngana zo ngata ndina za epo boy ngamona comment rejeter bon c'est un peu ça. Merci beaucoup Yaboui to koma penza na mwa suka Yaboui mais tolobaka ba mauvais souvenir te quand même toloba pe ba meilleur souvenir bon souvenir pour kuta na salo ezali te ezalaka bon souvenir na nga ona kutana na maman Olive eza batu misula msusu ba hotel ba bon maman Olive omoni nzambe oui nga na benga ke demi azan demi die na bango na nzamba aka nzamba otikala nzambe maman Olive lembe kabila na mona ke demi pona nga po nini po so ezaki na sala musalo te nde na angaye bangate nde na yebiye nde ngala ngana yebi me ya oyebanga te po mamuli va star ayebani batu tu ba yebi ngana yeba ye ngana ndumuni ka TV maman Olive moi c'est président mais ye na mutuna ngaye bangate po to azali na peuple belé to belé donc meilleur souvenir na nga yango wana nde ya na ebana na maman Olive ndenga memanga na Dubai nde na somba mwa bijou na somba plasma na somba na zana plasma ya mukime na sombi ya munene na sombi mwa split pona ndola la kana ventilateur donc meilleur souvenir na nga yango wana donc mama ni mama merci beaucoup pour bolamu na yo elikaribele makasi na mutema na nga bolamu nga pena so mutu apesi nga kutu mbuma nguba na senga merci ba mema bino Dubai lora ba parents ba mema bana mutu Sara apesinga mbuma nguba na singa ke merci boyo mutu sena nga bolamu abongo umela no mama vana ngwende na umela koleka fleuve Congo na ebisio amema bisolo kwa ba mama mama ane vacances na Dubai et puis to lala wapi na Burj Al Arab c'est ça problème te ata po ezana batu misuba lo bake saki mbongo Congo po mtenga pe na Congo bénéficier na part na tant que congolais ba te Sara monika ndé dans cette émission batu ba finga ba ozanga na bango te na so biso vérité batu ba finga ba oza wika soutenir na bika maman Olive eza batu ba lo ba kasi zoba nyama amema na mbongo ya Congo mbongo ya Congo kasi nga mo pe na congolaise te mais ina ndeki pika mbongo na nga mo Congo eza mbongo na biso Congo na liaki eza mabe ba Nigeria oboba ke baleka rabiso ba Nigeria baleki bango ba Nigeria oba kondi na bango basela bango boyebite bazara soutenir par na gouvernement na bango non mais biso azate ba so kasala quand même eloko wana mema biso asala biso bien donc merci maman ni maman Olive Lembe merci beaucoup maman voilà meilleur souvenir meilleur souvenir nanga penda Sara yo Sara na kolia au vandi mesa mona chef de l'état à l'époque comme moi ça chef de l'état à l'époque donc ezaka lokwa neti na vandi na ma Denise ezaka lokwa na vandi na ma Denise Nyankero na ma Denise na vandi ma Denise pa liako na Dubai na vanda ngana oposa Dairene abenga nga Dairene pusana ya kovanda wana ngapeka na vandi lokwa soso mo ba Dairene li non mama asa social to vandi to li ezaka ndemo ko na vanda na ma Denise bu ata yo moko na loba merci te ati naza mutema mabe merci maman Olive en tout cas merci beaucoup Yaboui to chité wana ezalaki bongo biographie na yo Yaboui bandeko na bino ba comédien ba kubala bala to mona yana biso mama de la paix na pesi mbote nzoka mama de la paix azandero nanga ya solo adogo kama nanga dogo de la paix motema papa Mathieu pasta couple pastoral libala na esaki penza mwa makelele be na réseaux sociaux boni écoute te de la paix ça bien
de la pas bien libala et ça qui makelele oui son a bien ça qui makelele était na cause parce que batu ba mona ki na réseaux sociaux makelele ça qui de la pas bien na mobile ne mo ça libala za bien ngakuna msake ngabine yo a momemi market mutami mama ki aswana te abunda te de la paix na msake mutami mama ki aswana te mutami mama ki abunda te donc moni libala uta pa nzambe nzambe elo mote na mukilo eza hazard pa nzambe hazard ezala te to batu pe to tanga même bible to yoka pe mate ya nde ba pasteur bate yaka c'est ça pa nzambe hazard ezala te moni libala de la paix ezaki ya ye mobali nde ye wana OK mais oui mobali nde ye wana mate o abali pasteur mate respect mobali na biso ambinga mobali na biso abuaka moya mulai donc mobali na biso moni pa mate mobali na biso pa mate wana pa mobali na biso mobali kamana nga de la pa dogo ye wana mobali ne oyabali libala ezara bongo libala eza omoni libala so ezaki yango bongo te babandi na civil babandi na kuti basali nyonso babandi pa na étage yango bisike bandi na se babandi bazomata ti bakomi na suka pene étage basuki wana ndenge nzambe moko alobaki esuka koto nde basukisa so elobaki ke ezaki place mosusu nzambe so abakisaki so bokende balinga bakenda yango yango wana ezaki baketi bokoko bakokoma bakoko bango mibale yango wana babalani. Merci beaucoup Yaboui to komi vraiment excusez nga na pesaka conseil na ex mbanda de la paix ex mbanda de la paix komone Belinda ex mbanda na biso ex mbanda na biso ngana oyebisoka omoni na vie soko zo tambolo kwei telema popola makolo continuer chemin na yo voilà on comprendre okoya ki tele otelemi popola continuer chemin na yo tika muninga vanda kimia na libala na ye tika de la pa vanda kimia na libala na ye de la paix ayeba ki yote de la pa yebi yote ke ozaki mwasi ya Mathieu de la paix na yaki abimiso ya zo ya mikotisi non mama tika kamana nga kimia tika bon so na bibongo ba na côté kamana tika muninga mwasi kimia tika bon ba vana bon kimia ba continuer chemin na bango na mobile ne etc pour mobile lingi mwasi ne maquillage moi c'est pas les mobile ne maquillage na biso bonjour église na na dijmayat jour église na mona kamana nga de la peine nga zo kota na moni moi mama na nga na lela na bi ma copine chérie tu me fais alors demain na sepela ki to na bina etomba mo na komika pema baya opolanga po esengo bi esengo esengo we kota esengo so leki makasi tangisi ngana ma misu donc na sepela e pena makasi félicitations kamana nga de la pas dogo mona mama nga félicitations une fois de plus félicitations à papa Mathieu merci donc ko ese biso célibat ndongo bali biso ko ese biso célibat li bala babati la on a fait de la paix la bien ko combien de fois 3 fois moi li bala babati la tolingana na pasi na bisengo mobali so azana pasi de la pena ngako kima ete azana tonde pona ndo ayoka atala nga ayebi na ndo petit mama bonde na ndo bonde aza bon de la paix mobali babati la kai libala babati la mobali ba mibali bazalo kwa ba miki omwe mobali azalo kwa mwa miki mobali faut supporter ba caprice ne nyonso koza te lokwa o atika boya mobali na tango pasi mobali azana tanga pasi ya boya ki akime mobali de la paix kozalo kwa yete supporter Mathieu na oti na suka oyoka maloba baloba en église oyoka ki leta ndinga lobaki de la paix supporter Mathieu na pasi na bisengo bovanda na pesi malo so raison mikolo so bakaba comédie bali koloba loba ana raison te lobaka so likambo esande ti sara moninga nga pena za dijara ba fio baloba te na loba trop na vingala na ndoko na banda ko lobe ngale na okola pena bandolo bepina za mutumbo limoko na zaki fio emona nanga te na za pena fio abundaka waka ba pesa rapport irene kuna babunda kuma le na ozonga nda kotala zelo bati na ke konje pa koko na biso na debonom na kati saka manji bana na debonom tina njil na mai manjil le na ozonga yo ti osukola na otosukola te batenga na komi kubuka misu rouge da tala ka niveau mona za ebo ngana mwa makango te tinga na mwa makango nde moko te ngape na mwana makango saka nzambe na msonga na tena zape na mwana makango ngapela na zana mwana makango so na bina beto histoire na nga ya vina ngo yoka na pasi papa na biso sentaka mama na biso awanga na zeli tano mwana ba wanga na kana awanga ni mais après ako ndimba taka na bimelo ya tata mwasi na biso mami malila lelo azaka na ngola elongi ya mami malila donc moi ba wanga na suzimi exact donc papa za ki marié te azay marié te azay mobulu Vieux Castello mais bala kitoko bara mobulu aza envie akufa
te ye pena ifo nzamba zo yake pe mpo anyola basa bato papa biso zala ki sara papa biso mobulu moya osakana te taka ba vio baninga olata kitoko ba vio baninga olata bien ba vio baninga propre baninga batema mituka kitoko mais personnel papa kufa ah bon donc que son âme repose en paix donc papa me soit akufa na ye akufa mais na mte sora za ina bommo est-ce que nga bandoninga alinga linga na sa tête pas za ki lo lendo mo za ki na papa wana taka bato batanga trop ye pena tanga pena bandi banda maintenant a continuer ba classe c'est la meilleure continuer te azaki mutu pe a son âme pardon so azaka linga te po babanga ba théâtre ba mona ka okisi te poko za na kisi sara soto za na kisi bato bazana ba kisi pe bazana ba o pe bana ngote bazali Sarah biso to ala ba kisi siko elonga siko bon nande ma bete na n'est pas bien attaque yana ona bo Sarah yo za na kisi te ngap na nzambe te nandimite c'est que yo posa na kisi comment bana to ndo sa émission na talo na songa ni ya lisu bien na ba bo Sarah bana to sa émission makolongu bwendeni nganga no mtabisa ko ola tali papa teto yo mo ne mtola tete na ndenge no temba liboso na mona pena ko nani mutazo présenter mission makolongulu te boy sangano bandiko s'il te plaît na mte so ngande na comprendre mabe mbala liboso banda na botama na kenda rapé be mission sur na ba plateau batu na mona pena ko mutazo présenter mission makolongulu eza kisi to bia yo moko ni makolo za mpepe pona ndimite te ba uto sanga makolo ba uto changa vernis permanent yo ne sko lobi bongo mena msu batu ba hotel ba mona okisi la msu nanga pe no vani pembeno na mona ko makolongu na ba kisi chaque jour na sa émission nazala lipapa na ngai ya bu ozala lipapa te continue mama point d'interrogation to continue oh ba chubinge lo makasi Paulin yo pour filmer bon filmer te poani en soit filmer ngane bo filmer te mama kolongo te nga kante am solo bate ya buina da himbangiste na himbangiste o mengala ama ko na bika ni glisse na himbangiste ne to kotana so mikolo ndena za boina na bandina za mundimi asika na himbangiste okay problème te continue lisio ya bu ito komi na suka ya bu ina nkana yeba pourquoi lelo artiste soka kufi to azobela et comment on senga ka fo basenga batu babelela batu il faut ka au secours à batu est-ce que artiste na propre mbongo na ye akoki ko se faire soigner te au mona mutasali succès belé na vie na suka lango et komi o to lukele mbonga cercueil mbonga bakisi ezate akanga mina hôpital ezarani bon ngana ko loba omoni succès obino bo baketo to bana to ana ba succès c'est que bana mbo omoninga ezana mutu mususu asenga eloko na bisi na na ngoti adite andio abatete ate msu famille mutandima kenga na mpia kazate na ebiso yana sa mama na nga boti ngabi na yopo ndima te kenga na ampiaka menga na ampiaka na ebite so yopo ndima te kenga na ampiaka mutandima ngate na ampiaka wala yes yo star mobimba oza ampiaka yo star mobimba na ndimite ke oza ampiaka o comprendre bat bandima te omoni musala mbongo na msonde to zoka na koya na yetu na zo penga $50 nebi komeka mambo sino oloba nena ofinga mananga ne ya finga makaka nena ofinga mananga e changer le bon na ofinga mais ya problème te na ye musala po ba so baba bon $50 OK musala peso $50 OK kaka ona kete na kete na la nzala osa kindumba na kete na sa kindumba na koyaka théâtre na ngapo na mesana ngo na ya théâtre so ba peso we bambongo tozwaka ngana ba mbongo eza lokwa bambongo ebi na ebite so ko yeba we mai mbuwa mobo to bando beta kala nyamte so yebala to abami to nomela ona zelo moto tie zelo okotisa ngo yipsi muninga pona place za mbonga théâtre na mona ngo kwa Mike na kozwa na ngana lie na zwinda mu na lie ndamu pe na bombi na zwinda mu na lie ndamu pe na bombi soki problème moya makase ye lem sumbongo na eza insuffisant kokaka te kwani to sungana ifo to sungana ka to za lisanga po toza bon moko to koma famille toza famille ngana kokate sarana mona yo leki nango zo souffrir wana maladi mo place mo za ngana za nango na olia na omena za kimia na kokate yango to soutenir ka il faut to sungana ka les uns et les autres pona le bo musapi moko esukola elongité moni kwa musapi mo esukola elongité yango to raso muninga za problème to omoni na belo diana nanga moni mono pe mana kimia la sozali
omoni so muta kufa soki mbongo esombaka liwa nde Diana kufa ete nzambe soki mbongo esombaka liwa nde Diana kufa ete tofandaka tomonaka piu groupe Bellevue asali groupe yango Bellevue nzambe apambolaka nzambe apambolaka Bellevue po aza mwa malamu nyonso wana mabe na ye aza mwa malamu le kaka Bellevue créé groupe SOS pour Diana akotisinga na groupe Nathalie SOS pour Diana nataka groupe ato invité kinga invité kinga presque biso nyonso siko po ani te groupe SOS ango esalami pona odala na yandi musi groupe wana nga na yebisaki nani tozala kutuna Marie Jeanne Bolole nani Hermine na mwana Hermine na yebisa Hermine nga na to yebisaki na Marie tobi yebisa Bellevue ke odala aza malade asala groupe ya SOS ndela baike yo na yebisi Bellevue abi aye baite na tinda photo yo biso to bene luka photo odala tinda o comprendre tinda po eza mutu mususu ayeba nini to mususu asala ne théâtre te nem sala ne théâtre mo ya simandaku mais babi ajouer ba pièce mususu pas Bellevue na odala nga kuna jouer ba pièce pas Bellevue te mo ya jouer na epite bon na ndimi te est-ce que jouer à jouer la maman à jouer la maman bon ça reste à vérifier mais to sala ngo au moins netinganga to sala programme na malo sto baki lobby penza elekate photo kutala nga na kokate muninga zobela lem so zo manquer msumo un petit rien mo paso mbakisi boke botele kama bo pa mabosisi pe ko solola oké na kokate yona bena okangisela ina pona nga nanu na ke no kotale nanu o kana ozana yo no zo senga SOSP na batu pa libanda o me pe batu ni banda te baninga biso pe o moni batali banda na baza so mutana mutu mo azuli kambu ana problème ba yebisa biso ba benga biso pe na ba privé bo yebisa biso te po anini yabu ndeti nana petite nanga mwana azana Londres ma priva na benga ki ma priva de mutima ma priva de cœur Nicolas Atundu mama na Loïque motema papa Christian mobala nzela minu donc ya azasoli kam yabu oloba ete poani Dodini su Nectorio alobaka Dodini azasoli kam za mwana mama Valentine Dodini aloba yabu oloba ete poani okopa na obora mabanga nanga opesa wana obligé donc les cailloux donc bazana ba ma webo lobete poani yango eza rappelle comme so eza to ebisa rappel bango baba ndina sula msu mona mutu musula msu ani fan ngata ani fan o wana yango na ba fan mutu mo pa zarate poso fan mutu mo azaka ndotala nde mutu ana olobanike posa na ba tesala ra yo mona tala ko mais so atoza fan ngate otalanga c'est que wa fan na biso nyonso batala biso nyonso donc odala pas za mutu pe ayebani ajwa la mama ajwa pe bien yampeti ya Christian odala aza actrice na yo yampeti nanga odala aza actrice na yo ya so sala te lo moko et sala odala bien donc ya ngwana yandi mosa zobela odala pas obela mais to sunga bango mais yandi moso moya aza na chance aza na carte na ya santé bango bana carte ya santé awa nde sko azala ki na HJ mais na HJ balobio kana eza susu bango te abimani bana mboka po bango to baza na chance parce que bana ba carte na bango HJ moni po ba comédie bele bana ngo bazora traitement na bango so yo poza nango tenga za na te bona ngo te poani bonga na yebi koteri na yebi na ngai na rolo bana koteri te na rolo ba pele lo côté ça mais te na zo carte yondo kamande ba comédien bele ba kamwaka so batunga yabu yo za na carte ya HJ na bina zuli ngo Mwibu yo za carte tenga bi kama poani na ngala ngote loko sengo bongo na za na ngona ke sasa be examen po koma to ndeti mikona otobela na otobela poani za ya maramnanga na zaki na bord longi na ça bona ko lo bonga po essayer de kaki ya buyo lobi alonga kuna on comprend so que ezali bandela vocal ko na boy siko so que ezali ki em na zina HJ lo bala mwana ngabi manete banga ba protéger em so mwana ndenge zalaka okay mwana yo kati boni bon longo la moi va bien nesiko omoni bon HJ ba pesa na ba komele po na okana nga ngopasite na okapasite na okana nga zuwa tipo baba ndiko na nga ya malamu siko eza parce que nzamba yebi na bela maladi mo eza ke nga muna ko na okoka ko se faire soigner netinga eloke tungisa nga na vie na ngeza ka malaria typhoïde amibe omoni maladi etungisa nga amibe typhoïde malaria ka wana mtetunisanga o wana kuti no mona ngono mate parce que bon
Et ça, on va dire, mais on t'a permis. T'as qu'il y a, ils n'avaient pas permis. C'est ça. Il y a un kaka. C'est une honte. Merci beaucoup, Yaboui. Tu comme une souka. La zuyo, hein. Au zwinga ko. Consommer Yaboui, pour na salle li ya Yaboui. Pale mon bel ngate na pale ngai. Et tu zo balana. Na pete mi tata tu ya te na pete na na pa. Ngai na ba na pa yabo ko ma o saroba. O Yaboui bi na mba na ngande na obeto. Yo saroba ngai bi na mba na obeto ko mo mi ya ngande na o salo. Yeah, il devait parler dans la nous valons dans la volée. Tu as oublié la pone. La pone qui est dans la tu as oublié la banane. Muka jouer. Et là c'est mon banane. Banane. Tu as oublié la pone, tu as oublié. Ndena zo calculer ta rendre na calculer so na na peti na biso eza wapi na sama na pone pone deja yebite yo ayebite yo abomba te ko de moi ma be na nga ko fet na biso to sango so na kati ebale loko yesu ko yenina ngangala to lengisa ma Baba nanga pole nanga baba. Baba nanga. Tabe nanga. Basa moni pole nanga. Ndo sepane. Yebe balinga ko. Balinga pe basanga pe to petite mami ya kanga pe le pole nanga esu na zo tambola na zo denda. Wa pole linga bongo. Tanga skosh. Ba monga te. Abi nanga rêve no ki toko lo ka mama kaku. Ngade wana boka itarato ngaite. Rêve. Ngai boka itarato. Wana bi nanga to boka itarato ande atenga peto. Oh, ndeni ko na lingo ngabi le kuna sisenga de ndibi Paul bay comment pas te na weleli. Tango weleli ale bokenda esko wa premier jour. To ngana pe premier jour to kana to sa ngona sa camion. To sa bonga mécanicien. Na sa camion, to sa bonga mécanicien pour aller à quoi on camion na sa camion. Wa tu pas mettre to sa bonga na sa camion. Deuxième jour to keta ngotiko na rail na ba wagon ekufana. To sa na bonga na biso kuna. Troisième jour to keta bonga na biso na wenze. Ya ba mama ba kanga ki na sa mesa mama mo ba ateka mbisa okauka to sa ngotiko ndeto ba to komi sola mbisa okauka. Katem bungo na biso to sa kiango. Katem kubongo to sa ewe. Abie, kana tengo ba semeno tatona. Katem bungo na biso to sa engo na sima nda kuna wese. Kaseba. Na jikompo. Katem bungo na biso to sa ko na wese. Cinquième bungo na biso. Tina les aki kante. Kante zena Kende. Cinquième bonga biso, cinquième bonga biso tana wese, sixième bonga biso, sixième bonga biso to saki yango na rabis. Na mulongo ne to bande wela bisa transcro. Ya transcro poto ke iken nde to sai bonga biso na mulongo ka mbisi ya bisi. Septième na biso ne to saki on da tine. Ya tine zikwele kinyoso. Ko tine sola ne. Chama chuba. Ekangi biso ale huitième de to kosenga mutu ana gise apeti biso na gise to tala ngwana nevem to tata bamla misete bamla to jala ngopeka wana ndezo to konje to bando sango kan me nganso na préféré atine pour soigner ezaka gu gufar wana soma suba na soigner matuba ka tena nye wana tinela koteni ya banda ya bouillir la banda. Et bonne fait c'était bien passé dit. Et tu dis ça, moi va venir on avec les femmes moutonnières. On va avec les femmes moutonnières ça. Et bonne infection. Bueno non ça, ben fait ça na ben fait. Non va dire ça ben fait ça na ben fait. On peut s'appeler perfection. On peut aller dans la ça me pas là. Ya vous va Bah merci. Na pesi mbote na ngai na bafani tout. O baninganga. Na bafani tout. O baninganga te.
na bafani tout o bafinga nga na commentaire na bafani tout o ba ta l'émission oyo na bafani tout o ba finga biso o ba finga nga l'émission donc moi donc na pesi mbote na bino na mbote na bibi Mayudi motema pasteur Alpha Mayudi na kati ya Londres mbote na nga na pesi na Niketa Tundu mama na Loïc na pesi mbote na ngai na John Mugamba motema Sandrine elle est lyonnais wana papa leki ya moto ya moto donc aza tous les deux côtés aza papa leki nanga aza ya nanga John Mugamba ya Sandrine elle est lyonnais na kati ya France moto moko bien moto nzambe ye pena a conseillanga trop surtout na spiritualité donc aidanga trop ya John Mugamba motema Sandrine elle lyonnais na pesi mbote nanga na mama Zozo na Ende, Mère Zette, maman na Zura, maman na Anthony, maman na Lucien Mujinga. Na pesi mbote na nga na Mafola, maman Florentine Engombe, maman na Junior Lumbila, na Oximo Lumbila. Na bosanite ba mama na équipe ba mama ba en Allemagne, ya ba mama ba mama ya Rekunga Roser. Maman Rekinga Roser, ma Claire motema papa Valentin, maman ni 7 motema papa Dickens, na bosanité Espérance Sandoko. Deborah Maswa, le fait du Bora Maswa. Voilà, aza chanteuse ayembaka, ayembe la nzambe bon, fimo ayembaka bien, sœur moko ayembaka bien, Deborah Maswa. Ngasko na tumbula keso na jouer na baka, le fait du Bola. Donc monde baba le fait de Déborah ngasko na baunga le fait di bola maswa donc fait de Déborah maswa na pesi mbote na pesi mbote bon na tonton Firangoma motema yona na ba motema nzambe papa leki ya moto Firangoma boni basanga maître Will pa mondeke wana ba na Londres ba onyoso bandela ano yoko sus nani ano anu na nga nzambe yalinga kona tonalité anu na nga nzambe ano pesa nga anu ni comment koni na utolo banuka sikoyo poza kizengi po ani usiliki ano bote kolela te ano bote kasi mankako ano bote takayo ano bote kotanga bote otesanga rêve rêve etela otesanga rêve dotela kwa sima makako ano bote bonga te mafuta na jwate ano bote ba mama mafuta na biso ye ano bote babina ano bote résultat ano bote babina ano bote résultat tokos taka biso ba igrokinon ekota trome ano bote bon ça poso pardon na azela so batino mafuta ngombe ngate kombe ngate to batino mafuta ngai bon ngo samusanga na misa batu bo tela lo bipo ko yepo moza na ebe na bikidi wana te to tika reste kombe po na ebe na bikidi wana te bon reste kombe po na ebe na bikidi wana te bikidi na ebio na habitude wana te okay po na ebio na habitude wana te donc kana ebisaka na bikidi wana te ezaka pe akotanga mabete ngape nakota pe saka mabete pole bukedi na ngai mobala pardon pole na ngai bandeko na obala désormais na obala na ba cameraman comme ne pole mukene yoso te ke mnema ya pole ya obala na ngai apo bando ya oso negizaki po pole betani so eto ngai na pole abetanga solo no na dana mwasi moko mwasango sikoyo mwasango sikoyo misaye mabeka te mabe ata na pasi mwasa na kipanga te azo sundanga na ba maladi ekekela ndene ebisi pole binga ka yesi ko ngamona iyo kane pole pa bengi yo kamota aisa pole soko baya nayo soko baya na tika nga tranquille laisse ma vie tranquille nde pole la epsinga na bina pole ok kwa na kina mnoni moko bon on te laisse lui tranquille. On va te marier maintenant nous dire. Si tu connais rien pour être au bana, bon loba, kenga du banu. Ndeto beto na batara.
Merci beaucoup à tout le monde. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Maman Pascaline Ngombe. Maman Pascaline Ngombe. Ngombe. Lekia ma Florentine Ngombe. Mutu moi aux États-Unis, comment na moi aux États-Unis, n'aime pas qu'il pour la mafuta ana, aux États-Unis. Oh man. Ah, imaka. Tamtoro koko. Maman mtoro koko. Ziko munduti ya kati a mon vieux de kati mini ziko munduti ya ngaka. Ah petit nanga kaluji. Maman kaluji na koma bimana. Ah yo poza ndumbolo bi ba Paulin. Ngata Paulin pe ba bundi na kaluji. Po kaluji abi. Ngaso kaluji na boya kai pwani. Abi na njembo. Adiko Gengo na ajo denta na bonde na yako bwana ngaka luji na kwa na poem ken kaluji akufa tu asani bambote na sida bilele José de Londres sida bilele wala mon vieux kati malo so pas ofinga kaboza kizengi malo zana no sa bula to sa bumba ya bomba siana kena balo so wa bana peti bila nyata mbote bat bo finga bito bat bo ngaso na ebike e pat bo finga ngako mo finga ngaye ko ba ka vitamine e mbote ya mutasuka tanti Brigitte Tolambi monta na nzambe mwasi ya mabondeli mama monta kole Brigitte Tolambi amwa mayo mutula kwa kokoti osakana ngana bambande oyo kine jua pona pole nanga mayo jua pona pole nanga mayo loba la kani ntumba mayo mola zobobo oyo ke mayo takomo bana pole Ntumba mo mayo loba la ngani pole zoba la ngata basi ngabonga ya oyo ne bokabwana te oyo ne na bo divorce te yo Ntumba mo mo pena oyo bangani yo loso yo moyaso mobwe moyaso kaseto boka kaseto boka mayo kaseto boka mosi bobi bayaso kaseto boka koma kiyungulu akoma kani ngwe fufualo ngikesone atena sa yungulu lo bangayo be mwasi yo mfoba nebimana kaluji ebite kaluji bimana ngai Molato moka teto boka. Kani kota atotwana. Oki mapani kota atotwana. Afinga mabe. Afinga mabe na paka ju. Malo se boyo po fike kala ti ma camera bo po anini. Oh. Olela te. Molato nyama njumba mobo na sambu saot. Na pole ngope kwa chosu mitu. Afinga ideng. Malata finga mabe finga kizeng. Yama mongole. Leta mongole popi. Pole kate mission. Ngoma bele ngai. Yoko kana mika mpumananga. Ya mika mpumananga ya bele. Abima mupepe. Malata abima mupepe. Kasi toke na kwa jote. Bachuka oba fibita. Ngama ya muta finga ngakunde bebe. Mutata pinga diru na mula ndeti bachubika bele. Comme carotte nini? Carrosserie! Carrosserie, ça rate la mtamina fingo boka. O finge yo moko. Zapunga. Zapunga so da puye sopa. Na finge soni. Na mepe mausha ni zapime. Na mepe wakasi. Loka tiki to tika kaka. Loko ya tiki to tika kaka Mayo to loko ya tiki to tika kaka na finge soni. Loko ya tiki to tika kaka. Loko ya tiki to tika kaka. Loko ya tiki to. Ese wane shwai. Abangi. Mayo ta bangi. Na baka ni mapore. Ile asili. Mabore za makamba sona finga beti Mayo to finga beti. Ngani mabore. Bo. Finga sex.
sexe na ngai me na tubetata matotota afinga sexe na ngai me na ntinga mikolo maboya maboya yo boko mayoto maboya na finga etuni kolela te kolela te mayoto yo mpe babino kolela te yo mpe bayebisa kolela te mwende na okoti tokaji na finga ni Gentini. Et gouverneur de la guide de Kinkaka. Bibi? Gouverneur de la guide de Kinkaka. J'attends Govila. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'Aïe. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un suicide. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme, non, mais sauver le monde entier. Tous abonnés. Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous.